Mais Pascal Poba vraiment na regretter mingi biloko na na volé bazo bakunda. Au moins na katanga bakunda gebembe. Batu na na za na nyonga. Les bakunda Pascal Boye mutamaye le penage no lo bakibilo kwa neo senge mtalebe ba pese $100. Na regretter na Pascal Zaï. Souvenir il y a Pascal Poba pese garanté. Mais il y a un autre sayo. Bon peut-être makamona ce que ko mutami balal singa ke wemba futa ite to misaki na ngodi. Bon mutami sa to yene mutafama kinzembo za Pascal Poba. Tant que nani papa me yayebi Valéria Pascal Poba a prometté qui est là. D'ailleurs lui muto yelo biango a prometté qui non. Zombo ka taxi na kopesa tant tu yebi cadeau na kopesa ite. D'ailleurs na wemba badela ma ya ngai. Adela ma ya kufi après 3 semaines wemba pe a kufi na. Quand Nicolo ile kia ba na ba novembre. Na uchi ni ngora na zo na taxi na kechi. Na fanda boloka na nzemba papa na adela na maya. Na si taxi meno nzembo jongo pa bina no. Eza ba nouveauté wemba tigaki. Ah ba mimisi. Et bibi nzembo se bibi. Adela maya. Siko na zangi papa wemba na zangi pe adela ma. Première eloko nga sala. Akelenge ngikole asomba 10 hectares ou to 8 hectares asala terrain basket asala ndakune kuna et pas ya muziki ba piscine. Donc comme le village monokali. Ouais bisenga bazo menacer le pont monokali na batatene bateka. De so le le pont bazo menacer bateka. Wemba yeba ki yango avant azaki déjà pour parler na famille na. Papa mba netina de l'ensemble aboli na nga aboli ngamingi. Na tuna ka question na. Ngabi ndinyo zaraboye. Misisi no sepelanga na génération na bijo. Ataki mai na monokote. Alobi nga misisi nga préféré c'est volo. Mais atiki na osala l'orchestre. Alors on a des papas qui m'ont dit faut expliquer à bateau. Alors si on va bouger au moment là qui est bien sûr le sol. C'est bien là le papa on est à changer. Donc les nègres regrettent papa. Abi recule encore. Quand il se rabat et bien sûr on sait l'orchestre. Alors on a des papas qui m'ont dit et bien à récupérer la mission. Tous les musiciens savent. Il y a moi là qui vous vivre culture de bête. Azar mon gars vivre la musique. Oui Trésor. Boni. Ouais, ça va. Biso toi nzala, toi un bloc relié. Non, Trésor, ne te jouez pas avec moi. Bo saka nanga te kominine. Hein? Aziza ucho benganga oh yaya loka relié zate. Carmia benganga kuna yaya to l'ambité. Au juste, j'ai envoyé moi on a tindi 300 € pour na ba provision. Mais bozo bisanga lelo. Lelo kaka na débia moi boloka relié zate donc provision to ba maman tienne na provision na ndako te. Ne te jouez pas avec moi, l'argent en Europe, je te ramasse pas dans le dessous du trou du sourire, papa. Tala, bosala lisusu lokola anste, cuisine na biso. Et bongiseli bande konabino na ba masa na bino, merkambo ya kitoko. Pona kosomba biloko na mokili mobimba, consultez notre site internet ou téléchargez l'application Cuisine na biso, topez bo s'abonner na page Facebook, Twitter, Instagram, to YouTube, topez bo benga na numéro ya Cuisine na biso. Cuisine na biso. Et ko komisa biloko na bino, na ba famille na bino, paye pas ba masa na bino na Kinshasa. Surtout, profitez de la formule Nabiso Pack Poesa très avantageux. Voilà, Bossamboué. Pas question de comme ça. Je paye l'argent, on vous grignote la nourriture là. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, Bayeli Biso gratuité à santé. Bazali Kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 €, 100 €, 1000 € na yo contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungole la page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode de paiement, soit PayPal, to compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, Bayeli Biso, gratuité à 100. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bienvenue chez Congo Mokili Télévision. Et en passant, je présente mes condoléances à toute la famille de grands maîtres de FAO. Donc mes condoléances à toute la famille et surtout dans la famille artistique de l'illustre disparu. Aujourd'hui, je reçois pour vous pour la 1e fois, lui c'est Yaya Londa, un artiste musicien de la République démocratique du Congo, plateau à qui j'ai dit Yaya Londa, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonne santé. Bonne santé, ça va, bonjour, santé, ça madame.
ni ozomona mais kobosana te ke tozalaka mwana banzoto ozolo boza bien mais ntango mosusu maladi mitaye bakeza nzambe mpona bacontrôle mais etili ke ndenge omoninga santé eza malamu devant yo boye tozosolola nazozongisa baréponse donc santé eza bien pour mikolo ebele ya alonde azopesa basuki te mikolo ebele alonde porté disparu mais porté disparu te koloba ndenge wana te parce que même na musique moko te oyo ezobeta lisusu ndenge ezalaki parce que oyeba ka toza nango makambo toza nango baévénement bamakambo tozomona ya maladi oyo nini covid ebomi makambo ebele okese okobeta mpo ozwa tike ozwa recette bokoka te pendant covid ebomi makambo ebele d'ailleurs l'état pa pesi mibeko de musique de 20h à 22h fo bokata siko mutu nini akoya kokota na musique na lero wana mpo futa tike na ye ayoki musique kaka moke entre temps biso tomesaki musique 0h tongosa fo bato bamesana eza pasi bamesana na 22h bon avec le temps bato bakomesana mais en tout cas eza mwa difficile yango nomoni mwa tamo reali mwa kobeta te d'ailleurs musique nga azalaka pa mambo national tokobeta concert ndenge yo moko tala bamakambo ezoleka tokobeta ndenge mais na bafeti na bainvitation so obengisi biso tokobeta bamariage yango mpe komi tala kebakeba 20h anini bato bamesani na bamariage kaka tongosa siko komi de 15h à 20h 21h mariage esili donc eza passe mais avec le temps bato bakomesana kaka ok ya alonda lelo sujet oyo ezoperturbe ngai un peu en ce qui concerne arrangeur des sons. Aujourd'hui, musique et sa composition, il y a plusieurs branches. Il y a des belé, pour que ce produit fini, ou tout c'est pénalango lelo. Parlons de le vieux Mangaya par exemple. Il n'y a pas longtemps. GG Mangaya. Oui. Donc, il n'y a pas longtemps, en ce qui concerne le domaine, il y a arrangement. Pour il y a Londres, Nanyango a arrangeur, Nanango a connaisseur. Mais oui, arranger bazali, connaisseur bazali. Loko la GG Mangaya a arrangé la musique. Parce que la musique banze momi oyo na zaiko, parce que les arranger bazaki yena zaiko balaki yena matima. Muta matima. Na ba omi balé arranger, voilà c'est de arranger. Ba mususu yo mona parce que baza connaisseur. Mais ça arranger te. Mais connaisseur pas comme ça les camo et bi. Loko la GG Mangaya a arranger la musique. Ba GG bani na tuzaina. Tuzaina ok jazz abani na tuzaina zaiko ke ok jazz azongi zaiko donc c'est ça que la connaissance c'est belle la musique GG Mangaya wana na ba buta matima bon zamba bengi bango na zaiko na yeba ki ba grand arranger la musique et alaki matima na GG Mangaya yo bengi GG Mangaya ndeni bon ngala bengi GG Mangaya na tuzaina on a ça moi jeune GG Mangaya ngala moni na tuzaina avec Kelly Roxy Sipaka parce que tout ça les orchestre ya liboso ya ba jeune orchestre liboso ya ba jeune qui ça ezaki tout ça na promotion na génération na biso orchestre ezaki na succès oyo bima orchestre ba jeune oh pour ba jeune bazo place na bango bank se retrouver et tout ça tout ça wana na kati no komona ba GG Mangaya na kati okomona Nyao Roxy Sipaka okomona JLN Kelly na mususu agena bandalungu na bosema kombola bango ya wana nde basalaki tuzaina parmi na arranger la tuzaina GG Mangaya na kati par exemple GG Mangaya et là on y a par exemple la chanson aux actes et yebani pena ya GG Mangaya ça l'arrangement oyo yebi non na yebi que GG Mangaya c'est banze bébé bon lokola banze lokola ba lokoko ba joli bébé nga mwana mama aimé motema pasi chéri c'est GG Mangaya oyo ko ba patron na ba mongo die manzoli nzonzo ba jene na meeting ya mama tuola c'est GG Mangaya na banzembo GG Mangaya taraja banzembo bele ya tuzaina GG Mangaya arrangement même na ok jazz GG Mangaya asala banzembo lokola ba arrangement ya nzembo yo tala na bossé ba titre nango fallait na préparer na peso banze GG Mangaya sala arranger na ok jazz ezali ba betela franco GG Mangaya grand sorte na ok jazz na banze lokola ba salima GG Mangaya GG Mangaya beta
abimisaki même rythme mene moko na compagnie ba ko boogie sangane ezaki style ya Jimmy Manga yaki na okija donc Jimmy Manga yaki connaisseur ya guitare Jimmy Manga yazali moto yo omone po azaki simple c'est mesene ko lo ba mingi te Jimmy Manga azaki moto moko soko oyebi pe te tamusu po oyo ape fona yeke biso to sollicite tant que to yebi ye ya na biso na musique to yebi ya Londa sur la comité personnage Jimmy Manga mais c'est un grand arrangeur de musique il y a ça connaisseur le rôle de l'empire, arranger la musique de la Guinée. Bah connaisseur de la Guinée. Donc il va connaisseur. Arranger les éloges comme ça. Connaisseur la musique les éloges comme ça. Le rôle est pompoloï. Azalé arranger. Au moins les pompoloï. Mécanisme modélo, il y a Friza, arranger. Suzy Kasseya, arranger. Maïka Mounan, arranger. Bah Doris, Nyampi. Ce sont des connaisseurs. Aïe musique a bêti à orange na ndenga na connaissance ça sali penzembo était kami. Pour ça na connaissance la musique. Allez Makaba. Arranger connaisseur. A comment dire arranger na wengi. Parce qu'il a connaissance la musique banda na bobongo. On va arranger les alités au lieu de ranger musique, au lieu de ranger l'oni. Mais connaisseur a quoi ranger pour aïebi a comme l'expérience. Donc, après arranger, il faut vous en sans besoin d'arranger, il faut vous en connaître pour arranger disque. C'est par rapport à l'expérience. Le bon empire Bakuba, Doris Sazagi, par rapport à l'expérience à Doris. Doris a arrangé Banzé Mobile l'empire. Tant qu'il y a la place à arranger, connaissez. Le rôle Johnny Mama, c'est Doris. Ngai qualité bouillana sambo. Arrangement c'est Doris. La guitare rôle c'est Doris. Nini, Pepe Akunji, Nzete Zangi Bouma. Du corona, il y a des Doris. Donc, tout le monde a un pas connaisseur. Il n'a pas à arranger de l'eau sur le Tchéouanate. Mais c'est connaisseur. Connaisseur n'est pas côté Gadis. Mais arranger, il y a Popoloï, Suzy Kasseya. On a dit qu'on va arranger. Taboulé, a arrangé. Franco, a arrangé. Vie, espérance, l'été, a combien arrangé. À ce moment-là, ça va être bon, sans arranger la zara. Au moins, il va bien arranger. Bon, les Franco le quoi teki banzembe bébé a combien la place a combien arrangé taboulé le quoi ça banzembe bébé yemo comme arrangé en combien arrangé pour banzembe le tekama le batino sur basala banzembo a sali à peu près 20 chansons et tekami na arrangement là a combien les arrangé a yebi les musiques mais batino sur basala arrangé le rôle va chanter batino c'est grand chanteur mais arrangé attends ça arrangement mon retenir j'ai jamais ça arrangé pour arranger musique il y a yemba la Pepe Calais, ce sont des grands chanteurs, mais ce n'est pas ça arranger. On est sur Wemba, c'est pas ça arranger, c'est pas ça chanteur, pas ça arranger la musique. Il faut un arranger la zala. Mais l'espérance va comment on peut arranger. Bêta bon, mais ça arranger. Ok, en parlant de Papa Wemba par exemple, il y a Londa à quand même une bonne relation na Papa Wemba surtout. Qu'est-ce qui a fait que Yaya Londa a ça la connaissance na Papa Wemba? Papa Wemba naïba qui est liboso tant que peut-être à celle succès na vive la musique Zaiko banini mais toujours sur la naïté pour y aller bangate bon comme ça que ça récemment na on a maman Chalamona ba que ça ba nzembo ngole bekte na monika téléphone ngele maman Chalabingo ça wa na bina ya na RTLC na ngemo la Papa Wemba na avec maman national na moni bango abi tozaki na moni ba batterie mo zo beta maman Chalabino na kobenga batterie na betela nga nzembo tu mini batterie wa musenso a Wemba ba bengai tamba bengai na ya bino tozala nzembo to sana Wemba na RTNC betela c'est 3 chansons na kitu nzembo ba bosa nango na ye na beti nzembo na maman Chalamona benga pesinga caché na ngai na ke Wemba yiko mona nga sepele ba humilité quand même chance ko sala maman Chala a même biso na poto na ba MG30 tant que konguna peut-être que ça ba nzembo ya ba dugu ba 2 saisons ba malou ba remix ya malou tant que na poto maman Chala mais biso les to comme na poto biso to faire na porte de la chapelle Wemba ça ba nzembo na ba Nathalie Makoma déjà 6 millions ba souci 6 millions ba souci mutabete ke bundana mavungu azali batterie moko abeta ba nzembo belé na poto alors mavungu avec son 5 chansons album Wemba avec son 9 chansons on laisse ça remettre ba nzembo wana ni bon masuye ba ke États-Unis atiki banzembo atiki 4 chansons ça nani Wemba zo tamba mais ndenge mavungu sisi banzembo te
Bah si mais hier l'on a célèbre. Hier l'on a soit qu'il n'y pas mère sur une guinée begi. N'a mon regard boutu le 19. De papa me sur la porte de la chapelle. Ah non, nous allez à ben 5 ans avec un makolo. Aïe zongo begi donc ti na studio. Tokera makolo parce que porte de la chapelle na studio ngazaki ngwa pembeni. Toketi na keipe na beti banze mona carte tikala ki wemba papa singa mbongo na ngai. Albia na umele kutute. Na beti yango la concert. Nda pesi ngapi mbongo na ngai. Tokumi la relation makasi tanga yena kisasa na ndenge na betika monana ye moko bano benga ngai yaka na ndaku tokumi la relation tokela bango Guinée na fête indépendance ya Guinée ya Obiange Obiange tokendaki JB Piana Fali Poupa mais j'ai 30 pour maman chala mona kendaki te atinde ngala chef de délégation za ngai atindi mais 30 comme vedette principal ngai ndé chef de délégation chef d'orchestre maman chala kendaki te aboyaki abenga le milieu aboa azaki maladi la santé ne permettre que la Guinée ou bien tu connais une MG30 maman chala benga le pression délégation qui est nango mais vedette oyo tu connais que compagnie qui MG30 mais concert zaki ya chala mwana to keina viva la musica JB avion moko na ba il fallait pour ya qui fait ya indépendance to que tu besi ngina wemba isinga bon okonotika na ville ko ça mutute na ville to keka na makolo po to ça fana na ville wala asomi nzambala asomi linga pe bubu bazin ya bleu na ta nguti lelo eza ba souvenir ya papa wemba wana alabi mais so to kumina hotel ko ça ba visiter ke ngam ta somi lio na somi le bubu ba mona mais po ba mais ya somi ba visiter somi la ngai OK nga somi ngana sini ya reconnaissance de l'or bete kuna bani asomi le tilo na nzambala ya bleu la ta ya bazin ya bleu na côté ya bleu ya ba ya ba West Africain il y a sombi à rouge Bordeaux ne côté à rouge à sombi linga big mais peut-être comme tel ko sala sinté ba miseba ba teke na sombi lelo le jongi pena wemba tina ni nga nonga nga wemba yemba ngai nga oh tu tokina matadi biso na matadi na mama chala mona e fête indépendance le 30 juin il est na matadi na matadi na Congo central mais ça na ville ya matadi défilé wana bon na moni ya derrière maya abina ngal tokina MG na mama national na bisita na besoin wemba yemba justement na nimera papa wemba na bengi papa wemba ngabi nazana mutu moko sana besoin yemba yebo abi comme nani Adela Maya albi ya c'est vrai ngabi wemba papa makambuza bien le na ye Adela Maya pesa enveloppe na pesa papa wemba bakutani te tia ko na pesa sali penzembo bini wemba la bina pesi manzemba ayebi singa bon mama Rose Amazon azo keni ko so jeep na ngaba na ngaba tindeli ngeza na matadi ngai bon na benga Adela Maya wana Adela Maya na wana résidence papa wemba na benga Adela ngabi no mama Amazon Rose azo na matadi alia ya pesa numéro na ngai so ko yeka ko matadi benga ngai tanga comme kuna ayambi bato ayambi a tieno hotel ya cher au place ya kitoko ya luxe mama la likuna ti ta salgi ko ba maneve ya ko dire voici mama Rose Amazon azongi sasa tanga azongi sasa nakina ndako wemba bengi ngai amiyo za wapi yaka na ndako na kepe na ju moto na komi na mona ba pondu na mona bataba ba fufu oyo Adela Maya sombelaki papa wemba asombelaki Amazon sombeli Rose na koti habita musalo sani na muni bataba abalongoli na pondu fufu ba pesinga akamati pe partir na kenda bino mais okendeka ko lobate musalo sali akoti habita enveloppe tala enveloppe batindeli ngai na enveloppe aisenga montate akamatika oya ngambongo akapesi ngai et vraiment pesenga mbongo bien na zombia albi nzembo sina sali ezobima yebisa Adela Maya nzembo sina sali na bengi Adela Maya na matadi na nzembo na yo ezobima bi soki nzembo le bimi okene na limité aux bis ati pesenga garçon mo komone kimi okoya ko tango kozonga na mutu soki nzembo la wemba bibisia yo nanu na ndimi 2 semaines après Adela Maya kufi na bengi papa wemba Santos Mutubile na bengi ngai binanga mais mutuno Adela Maya akufi na ba 18 bona na bengi papa wemba mais papa wemba ndeko sawana Adela Maya utukufa makorne za ngalima abibe o makamunya mabeo. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Adela Maya kufi. Adela Maya kufi.
nabengi peut-être senga Adela Maya kufi Santos mutubi la benga Adela kufi et bebineza ngalema na bino ça ndingi parce que Wemba ça c'est l'inzem il y a Adela Maya na benga Wemba on a besoin de raisonner promesse na zone beke promesse ngala pesa ngana Adela cinka nzembo bimina zo bisenga le metela zo mutuka na mataki na bengi papa Wemba na bi boni papa boni na pesa mbote na ngabi likamoni sango ni ngabi no sango mabe Adela kufi Wemba bia pona nini boye nzembo sina sala sidi siko to sala ndingi nini ngabi regretter makasi après qu'on regretter wana des l'équipe a kundi Adela Maya banandeli na papa Wemba même moi nake papa Wemba kokutana ngala papa Wemba apa Adela Maya bake kundaye nake kutala papa Wemba kutie kokutana kuta soki na Abidjan alati chemise carré carré pantalon ba benga nini balata ya nini na ketchapuma niko chapuma chemise carré carré asindi chaque mois rouge bordeaux na noir na kumka ya pasoki mais l'on doit arrêter bon ndenge nini ndabi na yeba kiteki yo voyager abi ndonga soki na Abidjan donc nazala tenter parce que ma bouteillage avion za na 15h faut que ninga ngala telemaka monika nina telemaka abi muto za na tikete abengi petit moza na ngambo soki Jean soki nini na ngambo nika Jean pesa le londa $100 petit wana na limite $100 na soki boye pas ya petit wana Wemba soki sang parce que kokenda Wemba la kufa abengi sak na ya koti la jeep na moni ya pesa ngambo te wala petit wana so pesa $100 ya telembi na retour na quel pour une semaine alina pesa une semaine wala yebsinga jeep doublé onda kuna ye petit na tellement la kwa avec mission na jeep rouge avec na pesa $100 na makolo na zui taxi ma campagne naenda mais il y a l'on a vérifié pesa $100 so ça tout que so misati nani le ko futelet na ko futa on est ngamba de Wemba bina nga l'on de pesa $100 ngala so misande ni na yebi que so Wemba bo misanga bo pa na le bigo za sika so misati na za sirte parce que tanga yebi pesa $100 donc ça ba mesana Wemba so rambo petit ona so ka zongi apesi omoni papa za changer de mona sanga la panzi wana so na ite so petit ngoti le zanga wana omona ya bo so George so winani donc ce qu'on a ça qui n'est pas chose n'importe même on a pas ça qui n'est pas chose après ça mino boy yena Wemba ba yebela ndenge nini bazaki ko sala ngala keka na $100 comment na zo ya lo na ko na ko zo $100 mais comment na zo $100 wana oyo Wemba bina nga pesa $100 yena yebi ndenge ba pesa ngala keka na $100 si na ko kena ko tula tege Wemba pa zo mselo mbongo biye mo yebi ndenge ba sala ka yebi ndenge na ko zwilango parce que petuna Mama Rose Amazon yebi ce que Wemba zana nyongona etoni na kile pa ya Rose ya Mama Rose ça que Wemba Mama Rose on peut se bon mais lelo il y a un autre problème lelo bon il est silité parce que tant Wemba kei wala ko kenda kei Wemba pa kufi bon ngala nzembo le kwa kité mikolo leki kama mikolo leki ya ba na ba novembre na uti ni ngora na zo na taxi na catch na fanda bolo kwa na nzemba papa ne ba Adela Maya na si taxi meno nzembo jongo pa bina no eza ba nouveauté Wemba tigaki ba mimisi et bibi nzembo c'est bibi Adela Maya siko na zangi papa Wemba na zangi pe Adela Maya et comme le nzembo na ngamo po yemo ba bi histoire nzembo na te bi histoire nzembo la bat ba yebi mutai ka histoire ndai yebi na Wemba ba Adela Maya ngai Adela Maya kufi après 3 semaines Wemba pe akufi na mais so mutu bo na ba na album asi siko bogi Wemba bi Adela Maya azamo na delvo donc ngai mtasaki makamona po Wemba yeba Adela Maya mais bango nde bakufi na bango donc na tikali kaka ndenge wana moi peut expliquer pe batu exactement expliquer nai comment histoire ngo ndenge yangana Wemba mais il semble que papa Wemba beaucoup confié à déjà ba secret belé des genre moloka ngasa na Kinkole par exemple te ayebse ngai azoluka terrain na Kinkole dernière eloko ngana sala akenenge Kinkole asoba 10 hectares ou to 8 hectares asala terrain basket asala ndako ne kuna et pas ya musique ba piscine donc comme le village Molokai ouais c'est nga bazo menacer le pont à Molokai na batata ne batekango ngala tunio siko lokola batata no baguti na kata kokombe siko na kuna pa batetela bali bateka Moloko lo biabi ese lo kandiko na bango bateka bateka ndeni papa mazana no ye ayebisa nga na bomogi déjà que le pont na batata ne bayaki po bateka pana yaza na kati yaza laki te yaza na kati yaza na mangapani le pont na Molokai oui c'est ya batata ne bayaki ngala tuni mais eloko na sa histoire habité histoire te eloko na ndeko na bango tika bazonga bateka albi Molokai place à l'enseignement Molokai ça on a Kinkole azoluka 10 hectares mais place à quel Kinkole bazo pesika 2 hectares 3 hectares mais projet za nango ezo senga fuzala 10 hectares donc ça la kamune na Kinkole mais na Kinkole ba papa on est sur le terrain wana ya bato Wemba mtesinga donc autour na 10 terrain
oya kingani de otuna ke oya mutu boyo otuna batere mo c'est basomba mozomo na zamba ne bateka mais projet na 10 hectares yango wana na seki Santos bona kimwenza parce que Santos azaki na 25 hectares sur 30 hectares na kimwenza na bila sa Santos mutubile atekelo 10 hectares albi dikamote yipsa Santos na bisi Santos mutubile pa ndimaki apesa ye 10 hectares okenda ke wana soki akufaki te bana kutana Santos pour que 10 hectares asala ngotela kimwenza yebe okenda keleki akekufa naye wana soko tuni mutubile to bazaki pour parler bangona papa on pona papa pour Santos ça na 25 sur 40 hectares na kimwenza na kimwenza na vers kimwenza Santos ça na mboko nini anga zo 10 hectares wa mais okende pe ya papa wemba ke nzamba bengi akufi projet ngo pe projet na zaki na ngombo lokai fait comme na Kinkole donc village molokai il y a comme na Kinkole oyo atile ko bandi kwa tata na ye bateka bagina ngo so boteka de so le ba le pont ba so menacer bateka wemba ye baki yango avant azaki déjà pour parler na famille na ye ayib se ngai après pour babate ba ko non comment c'est possible ba so ba kanisa iko peut-être ko pona zaki mère Amazon ta sala ki on ezaki projet ça qui pas ayib se ngai na le pont na ye bi ke bandi ko tata na ye ba ye bateka molokai ngala tuni mais on les a molokai ça histoire bi et ça le pont ndeko na bango ngasi na si ba bien nga bateka animwemba nimaki bateka le pont OK. Ouais. Ngai ibsengai. Soko tu numéro rose ibsenga be hier kama village na comme ça na Kinko. Na Kinko les villages ça permettre bango bateka bango. Abi eza loko la bango ndeko la bango bateka. Ouais mais c'est vivant. D'ailleurs le pont on les a. Laissez te kami. Peut-être sur les blocs même mon mikolo yo, molokai po ouais baza sauter peut-être ba idée changer. Bon bango pe ba ko banga ba. Oh ouais ba kufuka bi mo teka parcelle. Mais ouais ba yeba ki yango po ibsengai. OK. Il me semble que le pont on va sauter la bandeko, molokai va sauter comme. Ya on a ça la molokai na Kinko, na Kinkole. Mais le quoi ba tuma wemba kufi, so ba keko na bateka ba perdre ba na danger. Ah, yo mo papa wemba. Faut battre le pont. Ah, mo peut-être le go ba. Oh, information. Mais information wemba ça senga faut bateka. Bandeko pa perdre na ba ko village. Ba ika pona le pont wa. Wana histoire vraie wemba ça na c'est so na so kosa yé mo ko place ça. Ouais, mais aujourd'hui par exemple le cas par exemple papa wemba qui la chanson Nzembo ya papa wemba o ayembi ayembi maman na ye maman la chanson de maman ils a écrit t'as comment qu'ils ont écrit Pascal Poba non? Oui, Pascal Poba. Oui, mais jusqu'aujourd'hui promesse ya papa wemba o appelle ça papa Pascal Poba que abisa appelle ça Pascal Poba ka $100 abisa tia carburant mais kosenga ngami mbongo te na kopeta souvenir moko ya munene pour Nzembo na ya maman mais tu lelo Pascal Poba azwa ata eloko te nini te porté disparu nani papa amené pas profit Pascal Poba azwa eloko dazo bénéficier na $100 na Nzembo na yebisho mama Pascal Poba yemoko mais Pascal Poba vraiment na regretter mingi biloko na fo lere bazolo bakunda au moins na kata bakunda gebembe batuna na zana nyonga kutu le bakunda Pascal Boye mutamaye le penage no loba biloko na onse yem talebe ba pesa $100 na regretter na Pascal na yebi aza bien mamu tunanga muta dragon to na Pascal Poba aza dragon na munene to zakani pa ba Santos na ba réunion azoyo kanga pa azali mais ce qui wemba pena zana nyongone asoka se comporter to alobi aloba ki ba peke ça na regretter mingi na ndenge na yebeli maye parce que mutu saka kufi oyoka batuna nana zana nyonga mu iya zala go lero wemba kufa parce que batuna ki batu nana zana wemba kena nyonga nani lero lo timu saka ah ngai wemba zana nyonga ngai ba reglango da reglango na bike wemba zaki mutu oyo wemba zaki honnête wemba soka promettre le loko na kosi yote mais alors bako kutana na papa wemba mais papa wemba abako sala comme si rien en tout cas pour la papa wemba nena ibili papa wemba na douter pour na Pascal pour baza mutu na dragon soka ta yebi aza pe na numéro na ngai abe ngato solo la pour na papa wemba na limite papa wemba soka promettre le loko l'on na zana vient mardi o yé mardi tafa continue ndako apesi lo pour na biseki en tout cas na yebi te ce que pour nga ah peut-être ezaki pona yo papa bazaki réaliste nazo kosa yo te maman $100 ka parmi ba musiciens mingi omonaka wemba ni sérieux Pascal Poba route moi a eu décision abin se monnaie moi que no yemba on na boyke Pascal Poba pesa na yo ça c'est vrai Pascal Poba azali moto apesi ba nzembo belé et ça ya wemba te ya ça ba nzembo belé garçon ça ba nzembo belé mais tel que je connais wemba mondo makasi nazo bisa yo parmi ba musiciens belé omonaka na mboko
leader rebelle. Parmi les leaders sérieux, où est basé la carte là-bas. Où est basé sérieux, où est basé le cambo. Alors ça, on va fantiler monsieur Timo Monaga. Où est basé sérieux dans ça. En tout cas, na yebi vie de loin. Na comment la musique, na comment la musique. Ba musicien ko to mona ko mona. Mais presque mi basé sérieux. Mais Wemba parmi ba lié ba sérieux Wemba za na kati na bango na ngem sa yo Wemba soka boy ka ba so mbala moko non mais apparemment mademoiselle va passer yoka Wemba soka boy episode non soka Wemba soka so kende yaka jeudi na 12h J c'est pas encore ça dit au tel temps on tient la porte nani kuna ya londa ko tsaye et pas Wemba ko keleke soka na soka abengisi yote soka invité yote tu abengisi yote après promesse ko yate mais soka abengisi yo même beaucoup de nzelabi tu viens jeudi à la maison soka commis quand on comme on soka ta côté na porte à remettre l'enveloppe nega ça yo. Mais comment ça pas Pascal Poba mais ça les mêmes de monter à $100 à carburant dans nzema na carton na boyité na Pascal Poba boyna parce que à travers nzema on a copie à franc congolais ya qui hein na yebi na oui na yebi Pascal Poba ndenge na yebi Pascal Poba. En tout cas, la zone douté ma casse na ndenge na yibi Wemba. So la zone ba parce que na la vivre na moni Wemba. Wemba za moni na musika. Mais tant na komi pembeni na ye. Na on appelle Wemba différent ndenge par rapport na ozulai. Yango ba ka soko ofana na mutute. Ko la ndenge. Franc congolais ezalaki copie ya Suzy Gaseya na Pascal Poba. Bango ndem to soki ba musicien na Wemba. Ba contacter Wemba. Basa la franc congolais et ça qui copie uti na banque pas masangu abengi Pascal Poba basa la copie ya Wemba abengi Pascal Poba abengi na Suzy Gaseya basa la arrangement ya ngomoni Wemba qui en tête na franc congolais copie on a pensé qui Wemba qui masangu basa la nzembo franc congolais papa Wemba aye contacter nani Pascal Poba parce que Suzy Gaseya tant que m'arranger basa la franc nzembo franc congolais abani ko contacter ba musicien mutaza ko benga ba musicien to ba ko yemeki Wemba même Dieu la mumbafu mutabenga Wemba mais il semble que au départ te ba sala nzema franc congolais wana izaki na ba vocal mususu ya Pascal Poba o ndange kendaki bien mais ndange ko na ba kati mais ça arranger mais si ko chanter na ko ya lokwa dilu mais nyongo ezapeka franc congolais mutino so zaki mbongo mutino sa yemba franc congolais so silsi o yemba tena nyonga mama na zoba na franc congolais moto nyonso yaki mbongo uti na banque centrale oui mais mafuta quand même ngopete ba vie simaro so basule ka wana moto o comment ba bengise lobi azalaki te oui franc congolais nyonso yemba so sisika ko yemba koti wana mais malgré mbongo franc congolais ba banque azalaki na bosa ni komona azalaki na malette so sisika ba lebi pesa yi batangeli yo obimi ezalaki te o mbongo lobi te mais malgré tout papa mazoki mbongo wana mais souvenir ya Pascal Poba pesa ka te mais ya wana so pesa yo bon peut-être makamwana soki ko mutami balali singa ke Wemba futa ite to misaki na ngoni bon mutami sa to yende ni mtakoma kinzembo za Pascal Poba tant que nani papa mais ayebi Valérie ya Pascal Poba a prometté ki elo d'ailleurs le muto elo biango a prometté ki na zombo ka taxi na ko peso tant to yebi cadeau nga pesa ite bo liwata nga yaga yeba na kati place ne belé ngwana te mais ah bon ba ne belé bongo ah mais nyonge pour la kati peso ba kongo to ba nyonge pour la kati ya lono yo zaka pour ka papa Wemba azalaki mutu moko nakebisa yo azalaki honnête soka biso aki réaliste Wemba wana molaki papa Wemba bati mi yongo na Wemba la libanda mais soko fandi ne pembeni pena azalaki réaliste munene nako ba pona lo bate na beti na batu pe belete mais Wemba ki soka biso likambo kena ko peso boye soko ye directement côté a pesi yo ko papa Wemba neti na de l'ensemble aboli na ngaba oli ngamingi na tuna ka question wana na bine papa Wemba na kotaki ye juna kana na ndako na kotaki azobeta banzembo azali kwa kala bazo azobeta nzembo ya yo mama moke ya mazone ufandaka na libala okende alabi awa ngai na mavwela o bazo so msawana mibale wana bozina nevolo bakano basalaki wana oya ngai libala moke oya ngai libala mazone okende kena libala o babusu bazongisi azakobeta ngo alabi oyo tant que na yoka le collet tout disait quand tu yoka le collet nzemba liboso na tsaka na yoka le collet yango Amazon yeye na kutekie azali na mwa radio mkazo beta wala na tuniye ngabi
ndenge ozalaka boye musicien osepelaka na génération na biso atiaki mai na monoko te alobi nanga musicien nanga préféré eza evolo en tout cas abi nga moto nalingaka biso nyonso lokola oyo nga namonaka mpenza ke musicien nazali kwa fanatique naza fanatique na ye abi nazali fanatique evolo alobi napesi emene agérele nga magasin emene alongwe amemi na marchandise nyonso oletika magasin alongwa na ye ye parce que emene asala l'orchestre Victor wana mobimba bamisie tout oyo baza na kati bamisie na ye donc emene alongoli kaka papa wemba achange comme Victor alongoli kaka viva la musique alongoli na wemba mais achange kaka comme Victor emene arekita bamisie tous les musiciens de sa vie il y a moi la zalek c'est vivre Victor je bête azako molonga viva la musique ya ye alors qui a pu faire azako molonga Victor aller les zalaki batofla aujourd'hui tofla aujourd'hui safro manzani aujourd'hui pinos aujourd'hui pato star aujourd'hui botamonagani et coco donc équipe nyonso c'est viva la musique donc balongola kaka wemba donc emene alongola kaka wemba aboli coup yango na bike à gérer à même marchandise nyonso dans alongola même marchandise nyonso atiki magasin pour les sans marchandise et ça quoi génération balongoli yo otika marchandise mais ya tika marchandise c'est la pesa ye pipa gérer alongoli papa we albi emene asala l'orchestre albi po yebisa ngo bato ayebisa yebisa ka bato emene asala l'orchestre alongola ne papa we ba mission tout ba safro manzali ba pilos ba bipoli ba debaba ba mission viva la musique alongola ka papa we ba sala Victoria ba boni viva la musique ba Victoria il y a une tête nani makole léger après oui parce que avec quelqu'un ma collègue quoi c'est la vie le reste viva la musique il y a mon âme qui est à natikile di gablo akena di gablo même marchandise nyonso albi na paix amonela papa amonela emene na pour na bité so ka longwa ki ye ko de 3 personnes bango bazangi na zaiko balongwa 4 batika zaiko mobimba bango balongwa 4 les zaiko batika ki ba bibi batika ba pius batiki za mangana batiki ba matima batiki ba sukami batiki ka evologo papa wemba bozi babwe bakisha bashora batofla et banani ba badali kon basali ici vilo de hier ça l'orchestre donc ti wemba za wemba ngai ti akufi adi et mener à quel on ça l'orchestre orchestre na sozo beka Victoria alors bon on voilà abia atata bazo beka wana ba yela poto aibi ke fiba na musique na po ko ba saba musicien na yeli ta eta et maintenant le côté musicien a été à côté dans le vivre la musique na beyi ba modu na le wika yebo donc le nique regret papa abi recul yango ko yebi saka batu et maintenant à quel on ça l'orchestre alors on n'est pas vivre la musique faut expliquer na batu albiso ba mune mo na ke bena tsala so l'orchestre et maintenant na ngula papa o a changer ko ba saba musicien na yeli ta eta et maintenant le côté musicien a été à côté dans le vivre la musique na beyi ba modu donc le nique regret papa abi recul yango ko yebi saka batu et maintenant à quel on ça l'orchestre alors on n'est pas vivre la musique faut expliquer na batu albiso ba mune mo na ke bena tsala so l'orchestre et maintenant na ngula papa o a changer on a dit oui mais ça ok Yaya Londa par rapport à l'émission Nabiso mot de la fin à l'émission Nabiso mot de la fin Zali dans le second de la négé de FAO de pour faire l'émission Mounene nous allons à présence il y a Sogoda ministre de la culture ya Zali des fois au batu ba yebi Zali ministre kenengi na bamboka wana pona ko munda pona ko na drapeau ya RDC basala ndenge bakunda ba mission nyoso bakunda pena de FAO ndenge bakunda bango ba rapport yawa basala onero yo basala ba mission nyoso ba 10 nyoso so bakufu basala ngo pena na de FAO
Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission. Donc, nous sommes en train de vous quitter. Donc, nous disons un grand merci à toute l'équipe technique de Congo Mokili Télévision, et spécialement celui qui est derrière la caméra, Imako Makengo, et dans l'ensemble de l'équipe de Congo Mokili Télévision. D'ici là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, portez-vous bien. On se voit à la prochaine. Choukran. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.